Israel Mutombo, oto bengaka mingi mingi, Papa Sango. Papa Sango, journaliste na biso ya tongo. O penza ayaka ko défendre batu oyo bakokaka koya ko se défendre bango moko te. Oto bengaka ba sans voix. Wana penza ezalaka musala ya papa na biso Sango. Bandeko nanga mbutu ya makasi kande boyebi nga na yaka soki ba appelle ekoti na koya batu o bayebisaka nga mama lobaka pe mbangu. Nalinga koloba mbangu te eza na tire na nga te. Malembe nanga soki omoni ke okoka na yo te kande boyebi tosalaka ndenge tosalaka eza bongo soki okoti epa na biso sika s'abonner massivement likolo ya kosabonaka massivement bongo partager lenga vidéo commenter like vidéo ekosala malamu lelo na ye na dossier na ye pe na ka ya papa na biso Israel Mutombo tomonaki depuis lobby papa na biso Israel ayaki koyamba mama ya Wilfried Wilfried Mande Bilonda en tout cas que son âme repose en paix aza jeune fille moko oyo alelisi ebele ya bato pas seulement bato o baye na babiso o totikala kokutana na ye te mais liwa na ye eza liwa moko oyo elelisanga en tout cas kotala mwana mwasi ya kitoko mwasi ya forme mwasi ya taille et surtout avec plein d'avenir toye kolala boyeka kolamuka mwana ye kokufa en tout cas la famille ezosala pasi papa Sango akendaki kokutana na famille eza te ke papa Sango muto akendeki koluka famille ya ba Wilfried mais famille ya ba Wilfried nde bayaki koluka papa Sango pourquoi parce que baza na besoin ya bayeba ba vérité ya liwa ya mwana na bango po ata biso moko toomeka kokota na mozindo ya dossier oyo toomona yango clair te surtout dossier oyo accident eza dossier moko eza un peu clair te na kote mosusu parce que mingi na ndenge makambo ezokendele c'est comme si jalousie ezalaki ya makasi penza surtout après présence na ye to apparition na ye na clip ya Inosbi. Alors, c'est ainsi que famille ya ba Wilfried, maman na ye na otiela bino ba mwa les audios bokolanda, ba obalanda nga na YouTube. Soki ozalaka na chaîne na biso na YouTube na yote, kende koma kaka Étoiline Ines TV, kuna na YouTube na kotiela bino ba maloba nyonso, eza bongo. Alors, c'est ainsi que maman ya ba Wilfried akendai kokutana na papa Sango, bameka kosolola et surtout papa Sango asunga famille wana pona koyeba vérité sur liwa ya mwana na bango. Mbutu makasi tomoni communauté congolaise ye pona koya kolobela papa Sango. Tokotana na dossier papa Sango mbala moko. Batu baye kolobela papa Sango ke non, papa Sango ba question bande kotuna. Papa Sango c'est comme si a commis justice, a commis tribunal, a commis neti kosambisa mama wana. Na surtout, comme papa Sango alobaki ke, j'ai comme l'impression, na moni, batu balobaki ke, mwana na yo apparaîtra ki, na clip ya musicien moko Inosbi. Na mona ki batu ebele, basepela ki na sanswana te balobi papa Sango yango nini, yo komi tribunal, yo yebi Inosbi te, Inosbi aza musicien munene. Pourquoi kokitisa Inosbi? Congolais. Moussala papa Sango oya sala. Kozala journaliste la famille. La plupart abatu ba comprena kate. Journaliste kande bomona ka ba juge. Kande bomona ka suki oke ko samba. Ba juge balingaka toujours ba kota na mozindo po ba ye ba vérité. C'est de la même façon avec les journalistes. Donc journaliste azam mutu soki problème ezali ayambi yo bole kanaye. Normalement il faut akota na profondeur pour que ayeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que azwa surtout ba orientation ya ba recherche ni na koki ko sala eza bongo po boye ko juger papa na biso Sango na ka ya mama Blanche la plupart abatu sortie médiatique ya papa Sango batu ebele balobaki ke papa Sango akotelaki famille ya pasteur Marcelo afutaki papa Sango mbongo ebele yango wana papa Sango ayaki kolinga koya kokitisa mowei na kombo ya mama Blanche. Mais vous oubliez aussi que papa Sango a zappé mutu akenda kosala ba recherche na ye personnel.
Tango Maman Blanche a koufaki, après 6 mois, tellement ma télé les a qui a ma casse sur les réseaux sociaux. Papa Sango ayaki, alobaki ke, nazo kende ko sala ba recherche nanga personnel, na koye la cabine vraie version, yaliwa Maman Blanche. C'est de la même façon na dossier Oyo. Ba question nyonso obo mona ki Papa Sango abande kotuna mama ya Wilfried, abande kotuna yaya ya Wilfried, abande kotuna mwasi ya noko ya Wilfried. C'est parce que ayeba babazi nini sur quel point akobanda kosala ba recherche na ye. C'est vrai makambo oyo ekokoma l'état koya kolandela, mais Papa Sango de son côté akokende pe kosala ba recherche personnelle, akokota pe na mozindo ayeba qu'est-ce que se passe. Liwa lelo toye kobeta liwa ya Wilfried na bana na biso ya TikTok. Wilfried aza mwana liboso te akufi na nzela ba camarade babumie. Tozalaki awa na dossier ya mwana na biso mosusu Rit oyo asalaki ka video azolakisa ba dollar. Après 2 jours apamba ba camarade na ye babimisaki ye kobimisa ye bakendo tiela ye poison. Rit wana akufa. Tosalela ba émission, moi personnellement na salela émission wana na chaîne nanga. Eza kutata makambo kobomba te, eza réalité. Tosalela yango ba émission la famille. Parce que eloko oyo, soki lelo Papa Sango aye kokota na dossier oyo, c'est parce que répétition ya makambo oyo ezo continuer kaka. Jalousie ya batu ekomi ko continuer. Yango soki ba koti na profondeur ya dossier oyo, ekosunga ba camarade mosusu bakotika kobomaka baninga. Botika ka Papa Sango. Papa Sango azo sala musala soki eza na batu oyo biso photo apprécier. Eza batu neti ba Papa Sango. Bien sûr, toya kopesa bino ba information, toya kosala ba analyse, mais nga nalobaka toujours na appréciaka ba oyo ba ya liboso nanga. C'est comme ça. Na appréciaka penza musala Papa Sango. Il y a de ce jour où on a vandaka penza na komi kota l'émission na ye na lobi wow. Et opesa yo pe goût. Papa Sango azo sala musala ya malonga la famille. S'il vous plaît. Ba question nyon soit tunaki. Eza basé sur ba recherche na ye nini na koki kosala. A préparaki parce que tango ba contactaki ye bakutana na Papa Sango. Apesaki bango rendez-vous. Eza te ke non ba contactaki kaka après 30 minutes boya. Apesaki bango rendez-vous mais tant wana azwaki nanu temps ya kolandela histoire ya Wilfried eza ndenge nini. Akomi ba point oyo kozala nango besoin. Soki famille déjà kopesa ba réponse. Wana ayebi déjà ke non awa tokende na orienté bango tokende na parquet to sala boye. Mais soki amoni ke eza na ba point moko oyo ye moko azo comprendre ngo te famille ezo koka kopesa explication te. Wana siko ye moko il faut asala ba recherche personnelle. C'est comme ça. Hein la famille. Totika Papa Sango. Biso Congolais eza kaka Congo moko, batu moko, tolinga kaka makambo, tolinga kaka oli to apprécier ka musala baninga, tolinga ko apprécier musala baninga te. Tozala ka bongo na yebaka te Congo yango, biso ba Congolais soki nani muto loka biso na yebaka te. Mama ya Wilfried, na omona batu ebele bazo finga, mama ozo changer ba version, lobaki boye, c'est tout à fait normal. Mama tango ndeko na biso Yves Kapang akendaki kuna soki ipang ezaka Yves ipang ya soki tango akendaki kuna mama ezalaki na émotion ya makasi. C'est tout à fait normal. Mama wana na batan wana aloba boye. Mais soki tomonaki ye epa ya Papa Sango, vous allez même sentir que mama asi a comprendre andimi pe situation que mwana nanga asi akei. Tango babande ko filmer epa journaliste na biso mususu Yves ti abandole la wana nanu andimaki te yango abandeka koloba aloba oyo ezalaka bongo eza te azo changer ba version tozala batu la famille lelo bien sûr kokufa ya Wilfried ya des camarades bien que oh mama na ya lingi koloba ba camarades te batu bakolakisa ke non s'il vous plaît totika molimo mwana na biso kende opema na kina biso toza banani to ya ko juger ye. La famille, bato à YouTube, nazo tie la bino, ba audio, boyoka, conversation à Papa Sango na mama ya Wilfried, na bandeko mosusu bazalaki kuna, toyoka biso nyonso po, justice il faut esalema, emata, ekita, justice
ya Wilfrid il faut esali. Ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongona nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobeta kalisolo. Awa mituka ne mituka. Ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga gersh biashara. Bisika mituka ya kalite ya kitoko. Ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka. Ebele ya batu batekaka kalite te. Mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga. Ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin, osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka, eza nango kaka na gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa gersh biashara tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobeta kalisolo. Awa mituka ne mituka. Ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga gersh biashara. Bisika mituka ya kalite ya kitoko. Ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka. Ebele ya batu batekaka kalite te. Mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga. Ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa gersh biashara
Tokos Gers Biashara, c'est la qualité. Gers Biashara, bisika masolo ya kitoko. Israel Mutombo, oto bengaka mingi mingi, Papa Sango. Papa Sango, journaliste na biso ya tongo. O penza ayaka ko défendre batu oyo bakokaka koya ko se défendre bango moko te. Oto bengaka ba sans voix. Wana penza ezalaka mosala ya papa na biso Sango. Bandeko na nga mbutu ya makasi kande boyebi nga na yaka soki ba appelle ekoti na koya batu o ba yebisaka nga mama lobaka pe mbangu nalinga koloba mbangu te eza na tire na nga te malembe nanga soki omoni ke okoka na yo te kande boyebi tosalaka ndenge tosalaka eza bongo soki okoti epa na biso sika s'abonner massivement likolo akosabonaka massivement bongo partager lenga vidéo commenter like vidéo ekosala malamu lelo na ye na dossier na ye pe na ka ya papa na biso Israel Mutombo tomonaki depuis lobby papa na biso Israel ayaki koyamba mama ya Wilfried Wilfried Mande Bilonda en tout cas que son âme repose en paix aza jeune fille moko oyo alelisi ebele ya bato pas seulement bato o bayeba ye na babiso o totikala kokutana na ye te mais liwa na ye eza liwa moko oyo elelisanga en tout cas kotala mwana mwasi ya kitoko mwasi ya forme mwasi ya taille et surtout avec plein d'avenir toye kolala boyeka kolamuka mwana ye kokufa en tout cas la famille ezosala pasi papa Sango akendaki kokutana na famille eza te ke papa Sango muto akendeki koluka famille ya ba Wilfried mais famille ya ba Wilfried nde bayaki koluka papa Sango. Pourquoi? Parce que baza na besoin ya bayeba ba vérité ya liwa ya mwana na bango po ata biso moko tomeka kokota na mozindo ya dossier oyo tomona ngo clair te surtout dossier oyo accident eza dossier moko eza un peu clair te na kote mosusu parce que mingi na ndenge makambo ezokendele c'est comme si jalousie ezalaki ya makasi penza surtout après présence na ye to apparition na ye na clip ya Inos B. Alors c'est ainsi que famille ya ba Wilfried mama na ye na otiela bino ba mwa les audios bokolanda ba obalanda nga na YouTube soki ozalaka na chaîne na biso na YouTube na yo te kende koma kaka Étoiline Ines TV kuna na YouTube na kotiela bino ba maloba nyonso eza bongo. Alors c'est ainsi que mama ya ba Wilfried akendaki kokutana na papa Sango bameka kosolola et surtout papa Sango asunga famille wana pona koyeba vérité sur liwa ya mwana na bango. Mbutu makasi tomoni communauté congolaise ye pona koya kolobela papa Sango tokotana na dossier papa Sango mbala moko batu baye kolobela papa Sango que non papa Sango ba question abandei kotuna papa Sango c'est comme si a commis justice a commis tribunal a commis neti kosambisa mama wana na surtout comme papa Sango alobaki ke j'ai comme l'impression na moni batu balobaki ke mwana na yo apparaîtraki na clip ya musicien moko Inos B na mona ki batu ebele basepelaki na sans wana te balobi papa Sango yango nini yo komi tribunal yo yebi Inos B te Inos B aza musicien munene pourquoi kokitisa Inos B congolais musala papa Sango oya sala kozala journaliste la famille la plupart abatu ba comprenaka te journaliste kande bomonaka ba juge kandenge bomonaka soki oke kosamba ba juge balingaka toujours bakota na mozindo po bayeba vérité c'est de la même façon avec les journalistes donc journaliste aza mutu soki problème ezali ayambi yo boleka na ye normalement il faut akota na profondeur pour que ayeba qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que azwa surtout ba orientation ya ba recherche ni na koki kosala eza bongo po boye ko juger papa na biso Sango na kai ya mama Blanche la plupart abatu sortie médiatique ya papa Sango batu ebele balobaki ke papa Sango akotelaki famille ya pasteur Marcelo afutaki papa Sango mbongo ebele yango wana papa Sango ayaki kolinga koya kokitisa Moweyi
na kombo ya Mama Blanche. Mais vous oubliez aussi que Papa Sango a zappé mutu akenda akosala ba recherche na ye personnel. Tango Mama Blanche a koufaki, après 6 mois, tellement ma télé les a qui a ma casse sur les réseaux sociaux. Papa Sango ayaki, alobaki ke, nazo kende kosala ba recherche nanga personnel, na koye la cabine vraie version, yaliwa Mama Blanche. C'est de la même façon na dossier Oyo. Ba question nyonso obo mona ki Papa Sango abande kotuna mama ya Wilfried, abande kotuna yaya ya Wilfried, abande kotuna mwasi ya noko ya Wilfried. C'est parce que ayeba babazi nini sur quel point arobana kosala ba recherche na ye. C'est vrai makambo oyo kokoma l'état koya kolandela, mais Papa Sango de son côté akokende pe kosala ba recherche personnelle, akokota pe na mozindo ayeba qu'est-ce qui se passe. Liwa lelo toyo kobeta liwa ya Wilfried na bana na biso ya TikTok. Wilfried aza mwana liboso te akufi na nzela ba camarade babumie. Tozalaki awa na dossier ya mwana na biso mosusu Rit oyo asalaki ka video azolakisa ba dollar. Après 2 jours a pamba ba camarade na ye babimisaki ye kobimisa ye bakendo tiela ye poison. Rit wana akufa. To salela ba émission, moi personnellement na salela émission wana na chaîne nanga. Eza kutata makambo ko bomba te, eza réalité. To salela yango ba émission la famille. Parce que eloko oyo, soki lelo Papa Sango aye kokota na dossier oyo, c'est parce que répétition ya makambo oyo ezo continuer kaka. Jalousie ya batu ekomi ko continuer. Yango soki ba koti na profondeur ya dossier oyo, eko sunga ba camarade mosusu ba kotika ko bomaka baninga. Botika ka Papa Sango. Papa Sango azo sala musala soki eza na batu oyo biso photo apprécier. Eza batu neti ba Papa Sango. Bien sûr, toya kopesa bino ba information. Toya kosala ba analyse. Mais, nga na lobaka toujours, na apresiaka ba oyo, ba ya liboso nanga. C'est comme ça. Na apresiaka penza musala Papa Sango. Il y a de ce jour où on avanda ka penza, na komi kota l'émission na ye na lobi wow. Et au pesa yope goût. Papa Sango azo sala musala ya malonga la famille. S'il vous plaît. Ba question nyon soit tunaki. Eza basé sur ba recherche na ye nini na koki kosala. A préparaki parce que tango ba contactaki ye ba kutana na Papa Sango. Apesa ki bango rendez-vous. Eza teke non ba contactaki kaka après 30 minutes boya. Apesa ki bango rendez-vous mais tan wana azwaki nanu temps ya kolandela histoire ya Wilfried eza ndenge nini. Akomi ba point oya kozala nango besoin. Soki famille déjà kopesa ba réponse. Wana ayebi déjà que non awa to kende na a orienté bango to kende na parquet to sala boye. Mais soki amoni ke eza na ba point moko oyo ye moko azo comprendre ngo te famille ezo koka kopesa explication te wana siko ye moko il faut asala ba recherche personnelle. C'est comme ça. Hein la famille. To tika Papa Sango. Biso Congolais eza kaka Congo moko, bato moko, tolinga kaka makambo, tolinga kaka olie to apprécier ka musala baninga, tolinga ko apprécier musala baninga te. Tozala ka bongo na yebaka te Congo yango, biso ba Congolais soki nani muto loka biso na yebaka te. Mama ya Wilfried, na omona bato ebele bazo finga, mama ozo changer ba version, olobaki boye, c'est tout à fait normal. Mama tango ndeko na biso Yves Kapang akendaki kuna soki Ipang ezaka Yves Ipang ya soki tango akendaki kuna mama ezalaki na émotion ya makasi. C'est tout à fait normal. Mama wana na batan wana aloba boye. Mais soki tomona ki ye epa ya Papa Sango, vous allez même sentir que maman si a comprendre andimi pe situation que mwana nanga asi akei. Tango babande ko filmer pa journaliste na biso mususu Yves Tia bandole la wana, nanu andimaki te, yango abande ka koloba aloba oyo, ezalaka bongo. Ezate kazo changer ba version. Tozala batu la famille. Lelo bien sûr, kokufa ya Wilfried, il y a des camarades, bien que, oh maman na ya lingi koloba ba camarade te, batu bakola kisake. Non. S'il vous plaît. Totika, molimo mwana na biso kende opema na kina, biso toza banane to ya ko juger. La famille, bato YouTube nazo tiela bino ba audio boyoka conversation ya Papa Sango na mama ya Wilfried na bandeko mosusu o bazalaki kuna
toyoka biso nyonso po justice il faut esalema emata ekita justice ya Wilfrid il faut esalema ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele soki oza na besoin ya okende kosomba billet na yo ka ndenge ezalaka ka ndenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lia nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te. Concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Ya sika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka. Ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara. Bisika mituka ya kalite ya kitoko. Ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka. Ebele ya batu batekaka kalite te. Mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga. Ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh biashara. Bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore. Ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna
biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gers Biashara Tokos. Gers Biashara c'est la qualité. Gers Biashara bisika masolo ya kitoko.